maman, chère honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité. Bébé, L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota mbote bande konangai esengo mingi ya ko présenter biso lupango oyo tozali awa tozotala biso nyonso ezali pona lelo toye na njili na quartier 1 toyaki kotala lupango moko eza très intéressant awa ezana 3 portes ya ba locataire et par rapport ya dimension tozana dimension ya 10 mètres x 20 donc lupango eza ya munene mais bazo kende na système ya morcellement par deux partie mususu oyo bazo morceler te wana to relaxa te mais tozo laxa partie oyo tozo morceler donc wana a toza liboso ils ont 3 portes à balocataire, porte à liboso, il y a balocataire et en oyo, toza liboso awa, ils ont d'accord monene, il y a 3 chambres, ils ont tellement propre, on a 4 titres tate, nde to le bara toujours que mutu, avant la confidentialité naie, mutu na mtazana makambu naie, to koko tananda koute, même ceux qui tozo teka. Donc wana ndako liboso to leki à 3 portes, et il y a mi balé, ils ont à droite na biso awa, en attendant, bat baza wana ba, mais un peu ko déplacer. Poto la Sabino banda kundenge zali donc tolobi à liboso ils ont 3 chambres et sika o totelemi ils ont 3 portes ils ont 3 chambres donc awa toza na commune ya Njili na quartier 1 toza musika makasité na boulevard Lumumba donc quartier 1 et musika te na boulevard Lumumba na morcellement au Rwanda comme monene na des portes à Mickey place bakita bleu zali na porte il y a une chambre donc une chambre ni balé nandako oyo ya liboso to lakisaki ya 3 chambres wana to baluka na sima to lakisa pe na sima ndenge ezali na limite ndenge lupango ekosukela donc limite na yo ekozala na sima ya ndako donc eza 10 mètres x 25 na 3 portes ya ba locataire mobimba eza wana donc bandako bafutaka ba prix ya bien mbongo moko ya bien oyo eza ke soko sombi obandimba la moko ko se retrouver wana awa bomoni espace eza mpandi espace eza na sima espace eza na ndenga liboso donc awa eza peka espace aujourd'hui na ba fosse septique limite ezali awa donc place ba tie flèche onde limite ya lupango ya 10 mètres x 25 na 3 portes ya ba locataire et par rapport ya prix na yango babandi yango $80,000 à discuter. Babandi yango 80,000 à discuter. Tolobi bien 80,000 à discuter. Ils ont un revenu à bien, ils ont un banda quoi bien. Dès qu'il y a un wana, le plan de négociation ils ont ouvert. Donc sur le lingo négocier, on renégocier vraiment ma cassi parce que baza na posa ya mbongo. Et puis sur tali état banda ko au mona que banda ko eza na état moko ya bien oyo eza que soko zwi yango otie ba locataire ba refuta yo bambongo ya bien donc voilà un peu composition ya ndako na bi ya lupango oyo toyeko lakisa bino ndenge ezali tolobi eza na 3 portes ba locataire ya liboso eza 3 chambres na 2 portes ya ba une chambre toke na balabala yango oyo a totambola to lakisa environnement accessibilité à mutuka ndenge ezali donc pour na banjilwa nyonso oyo ba linga commune na bango tala lupango yango oyo avec 3 portes à ba locataire babandi yango 80,000 à discuter tolobi bien eza à discuter donc on nyonso akozala intéressé
pour la négociation débat toza wana pour na bino pour na négocier ko solo là pour souci na biso ezala cœur to banda na visite au visite au sepel nango négociation biso mo to kozala wana pour na ko aider yo et puis ko chabi ko trouver terrain d'entente pour boyo kanana mutu o azoteka donc on a commune ya Njili na quartier 1 quartier ya Yambo ya commune ya Njili yango yo eza emplacement est bien musika te na boulevard voilà tozo tozaki na kati avenue to bimasiko boulevard voilà dans boulevard Lumumba yango yo en face ya food market na quartier 1 pour na ba onions baebi quartier 1 bien en face ya food market donc bonne chance na bat nyos o ba rozala intéressé to bengana to ba comment visiter négocier et évoluer par rapport ya masolo nyos ndenge to sala rapport mutu asomba lupango. Merci beaucoup, bye.